Kakol ye azali ye na obeta lisoni ndenge bien preuve en écoute ba nzembo na nga abeta ngo na wenge mai na dejente ke yele wana ngai na regrette mokili kozala mwasi nde souffrance kene na mbongo na yo via mobola na mesana bato bayebi bo avida bayebi nzembo wana ecartonaka PRDC parce que yaka nzembo na ngai mpe na nga wazekwa na ndula abe na petit frère propre ya musique azoyekwa na age aza ne mbiaka aza ne mokolo mais na musique aza mwana mokie na ngai pa wera aza nzembo moko balinga ngo mingi mais wera pe na yemba ngo to te mais bato balinga ngo pe to eza nzembo surprise kapangala mokili monde ya surprise mama ngai na ebaki te baninga na komisa bandeko nde banguna nanga Kakol pe na simane azoboma nenga omoni mutango omwe bazaka mutu makasi ba musicien kibinda ba mona neti ba komaka danger baza ba collègue na ngai ba collègue na ngai pe na mukulu collègue na ngai je te salue Weranson ambassade la paix na salue Koffi Olomide via Barankine na salue pena soki omoni mwana moto awa yango elatisaka bino bosabone pe awa na Early Chikeva Kimbangu TV chaîne oyo tata na bamwaze na yaya batalaka bana Congo bana Kinshasa babi chaîne za moko Early Chikeva Kimbangu TV Early Chikeva Kimbangu TV bosabone. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et merci de rester toujours branchés devant vos postes téléviseurs et merci de la fidélité au Bopesa. Ngai chroniqueur Nabino Nkombo à El Matador, mais autrement dit Biloba Lobefutaka. Naza awa déjà un terrain à Mabele, na Kitambo awa. Et pas y a moko y a artiste sala donc souka na gaz à l'époque il y a Mobutu. Donc babi bango bazaki orchestre présidentiel l'autre fois na yambela kibino c'est là qui bindalelo na bijou mulolo malgré azaki vraiment maladie donc na tungisa qui est trop pour alobaki yepe faleka na chaîne biso Early Chikeva Kimbangu TV pour aéro panza moi trois vérités azanango mavato comme na trois vérités to kende molo na bi ingénieur Francis déjà do fongolela ngai mais avant tout na pesa ye maloba na zang saka jamais ko remercier ba o bazang saka jamais repartager ba émission na partout wana mona le hymne national le V Dodon VIP Kimbangu motema ya mama Early Chikeva la patrona et pourquoi pas na le V Engambengi na mao V nanga na bosanité V le lagi na chombo bi nanga petit ndongo se émission bosana nga te le V Jean Patricien Chikeva babi boss bogos un patron qui sourit hein nzamba idéologie bana malemba do bendele koyate et pourquoi pas na mama malolo mama social mama na yoa mais chaque Shadrach mère double na kati à Paris et longo na le V Tyson dolé Tyson et papa na Doriana na kati à Paris motomoko bien sola pena play balé senga bien et sans plus tarder bonjour artiste. Bonjour Chike, bonjour merci Masalanga Matador. Je viens ici à solo talanga na zangi malade mais tellement yo na gaz mikolo poto yoka monde yoka malgré pandémie basolo ndaka bino vraiment donc ngamoko na kati hôpital nzako landa pe émission na yo vraiment ça nga bien tellement za émission ba vérité ya bomba raté ngabite nga fona insister na kati émission ana yo na benga yo ki Matador ya ko luka nga atana kati malade na osola kaka po na musicien alwa soda donc bitumba partout ezali azala kaka active. Voilà, na bengisaki yo poto so la makambo. Vraiment bah le montaille mon co artiste musicien le roi Solar après déjà partout artiste na biso bijou milolo babi mololo a dérangeant même na ba wenge 4x4 babi awela ba chera poto hein na ba grand star en fait ndenge za la rythme na biso ndenge kumba mais na émission tolobela avant tout okota ba kamwa détail. Et c'est un mingi yomoko artiste et musicien se présenter devant les téléspectateurs fidèles abonnés sur Balanda. Ouais, merci beaucoup vraiment Matador. Ma ramené tombo la rabajo ma bi. Donc yomo ma vie mususu artiste minene auto benga biso on zandingi mo yakaka ba tremplin. Je vais me présenter d'abord Ngai Bijou Mulolo Tende Kelani. Je suis là, le fondateur des clans Kibindankoy. Donc, Bangonyo Soana, Doudou, Sélé, Vilba, Ndula,
Et donc ngai indépendant donc fondé na bango donc to babenganga Vieux Lutumba ya Kibinda parce que ngani na sala banzembo tu ya Kibinda nkoi. Voilà, et on s'est présenté. Boyebi ngai ba vivant à l'époque ya Mobutu ti Muzaye ti Tokimi bamboka boyebi kani mamango ezaka mais tozongaka na kini po kini zamboka na biso. Voilà. Donc ngai inde fondateur ya Kibinda nkoi Bijou Mulolo en personne na po na sola bino ba vérité. On va bombarder souté pour tout bombarder souté à tout bombi au moins que tout bombarder mais le bomo lugabiso pour comprendre que vérité ya kaka malembe ti koma kaka yango wana mona passe la bango ba comprendre les jeunes ngizali. Merci. OK, merci beaucoup. Maintenant est-ce que il dérange anga trop comme on artiste Bijou Mulolo vous avez un succès oui tant Mobutu alongwe na 97 ni nango esala ki sous pour artiste ba savourer te. Donc, on peut déranger ou après boutique na bino tondeni. Pourquoi pas beaucoup nga pour nanga nenga ki bosana bo continuer à nous pourquoi bo kataki. Merci vraiment la question na ezai oye na question ba question ya ba vérité. Nga vraiment c'est pas lipena donc on dit o ngai. Mobutu tangazala ki que son âme repose en paix on a perdu na biso moi on est Saddam Hussein boyebi. Et bangon basalaka le président et orchestre ya Kibinda nkoi parce que Kibinda nkoi ezaki orchestre mo présidentiel batutu ba vivant na temps Mobutu ba comprenant ba banda ko lemba biso parce que to ya concert to beta ba 5 concerts na journée donc boya bo mona Saddam Ayebu te bokata bo beta les millionnaires moi to les millionnaires o komba le chetemba to ke on bokata bo ke no beta na kin mazière donc to zaki trop chargé calendrier zaki pena chargé. Donc on a tous ceux qui bataillent pour mettre un concert ya mutu mobimbati zalaka bandam et comment ils sont battre on est sur le roi le lendo or biso zalaki colonisé par mutu moko boye talaka c'est wana Saddam Hussein lobanini Congo lobanini ba wenge ba yebi Marie Paul yebi donc biso trois orchestre on a minene on tangi on a Kibinda nkoi les deux wenge ba ba makamwa donc zalaki sur le bikata pour son activité so fo bokata bosolai alors tellement to mesana qui déjà na kumbela wana ya koyoka melaka ye et voilà to komaki tango bango ba musée ayeroya tango bakimi to kimaki na bango na Brazza bango bakei ba poto biso tikaki na Brazza et fait tango to rozonga et komaki masala biso kakol ayokende pa vena ngai ngiama Weranson j'ai à repanzane bandi et sali ke sele sali okresena Kibinda nkoi ngai Bijou Mulolo na tikali ngai Dudu Kibinda to tikala ngai Dudu Vilba Nandula bon la bisonde ba kolo plan pour bango ba yaka ngoya mais na c'est le tout ba yaka na ba ngoya ya ba yaka na ngoya donc ya bombati muto ezalaka na Zaire e makambwana kakol ya zali na beta lisoni nenga bien preuve en écoute ba nzembo nanga abeta rango na wenge abeti déjà 3 titres nanga na wenge na lela rango l'arti ezaka tsimona ba émission photo lo ba vérité te pourtant musu bo kutani bo beti yango pe otala so lo bani asa de 3 nzembo yanga oyi ba titre ya kakol oya beti na maison mère eti ba nzembo nini ba téléspectateur ba Hollanda na deji ouais mai na deji teke yele wana ngai chanteur compositeur nyonso ya ngai tokena nze mango basala ba modifier on mabe ezalaka bo avida yebaka bo avida mokile ko baluka tandele place moko vena wera asala vocal mo to salaka na nzembo na regrette mokili kozala mwasi nde souffrance kene na mbongo na yo via mobola na mesana bat bayebi bo avida bayebi nzembo wana et cartonnara PRDC parce que ya nzembo na ngai na nzembo Kibinda nkoi ya troisième abeti nzembo moko boye ezaka neti baki mongo boye vraiment on a titre na on a bosani yango mais yango wana ndi yanga za 3 titres oyo ezaka na wenge parce que kakola ti 4 titres déjà na wenge o abeta mamu de prouva et puis nous sommes tikala banzema mulolo o ye kakola beti na wenge donc il a profité na bachant mulolo et puis a profiter na ndenge mo ya impolitesse pour na ngana lo bango za impoli parce que oui o bikara sera kalate mulolo makamba ba bashi na bango wana bashi na biso to zalaka ngai na sele o bashi bazako landa trop donc siko ye na balinda kutu ba petona ba ina mo ko yaka na ba dance na bango ninga ba wenge donc kakol tanga longwe Kibinda akeinde wenge na wenge ne sika ba pese linda so ipe cadeau wana na ibakati ba makam na bango
sozaka na système qui binda on les a qui flatterie ba flatter pour na yena moi 4 chats ya milolo puis ma salangana ana olula ba mindele trop kakol ba revenir là ba se ba métis ba ni tout ça et na habité oui attends so flatara ya attends so pesare te lin roi kakola lingane ka ba pembe zona linda pour azalanga na orchestre pas pour kakola za maman na travailler kakol pe na place wana je le salue en passant wana masalanga to banana yi musique nzela moko si tozo kende kaka na mutaki na bakona mais to banda nzela moko malgré nyongi na moi 4 chats na yo lelita 10 francs hôtel tout ça ben oui na ko remercier muke venanga Elliot tant on a vraiment tia makele na ba télé qui banzembo nanga na zo zelango eloko te vie Elliot ara lukanga na pala habité petit nanga munolo kakola za masa na bino et puis zaka ba honneur na bino balukum na bino ki banzembo na bino abetongo na wenge moni ki wenge peza orchestre munene et sala rapé bino moins bien moni moi référence bazonga kakol abeta nzembo wenge abeta ko nzembo mulolo abeta nzembo mulolo zo comprend et sala rapé nga moins bien mais zo mo muke apakola muke mo boy mo salite mo boy bika o mikian saliton combien bon salité salité pour que mon saliton ça veut dire à $200 $200 mon ton nom payé bana bonbon kaboy baninga na quartier banibambongo bandengwana voilà c'était ça. Pourquoi pas yo pour n'aura c'est qui bindake maison mère pourquoi pas yo un bon chanteur le roi yo bijou mulolo qui tambour confirmant au côté kunate ngai pe na kendaka maison mère obi série basa album nakanisa ki bakosile na la bilenge ya wenge basele yo bazana petit na ngai héritier wata bazala wana ngana répéta balbum wana na wenge na la zamba eloko ni salaka mabe kote wana eza motema mabe kaka ya orchestre wana soko tali mingi na wenge bat balongwa kaka oka komba kakol balongwa kaka na komba kakol entre temps mutu na nga ngai pe kuna kanisa ka ngana ozala danger pour mulula imbaka danger akomaka pe ouais sikoyo esenga nini na yaka na yako comprendre eloko moko mutayipsa ngo seleo sile singa mulolo omonenge za awa na wenge kakol aliyebisa viensoni ba misi ba utaka bakibinda lokola ba misu ba dudu bakenda ba poto baza en loko te baza posa ke basanga na bango tu na poto so bakomi bango tu basangani bazongisa mouvement na bango po ba orchestre wana ba viona ba yaka po ba panza biso wenge yaka panza biso vena ngo mopawa yaka panza biso donc bango tu bazalaka na mo mikolo na biso ta wana parce que bantu nyokola bango ba vie ba nyokoma pena ndenga jete vena nga nyoka longo mbote na yo onyoka maka na biso vena nga wera nsoni mbote na yo pe sikoza oyebi bo nyoka maka bo sala gut ba kisi ya danger po bo mabiso vena nga mukulu zaka mo esprit na bien pour anegra ya ki parana ete wana ona zo betelo pena vérité nazo bomba nga te ba viango tsok ba landa mission ba yebi ke petit na lo ba solo ba vi ba nyokoma une affaire ba inane wenge ke naka poto to bana ko beta enlever les rideaux na bango ki bindanko tant aux au grand complet to beta enlever les rideaux na bango mukolo bango ba voyager le fait to beta enlever les rideaux ba mesana na biso kansara biso beta ra pona wenge ore ba yaka ndule ba yaka pe pona biso tant wenge voyager ke sala soki inane soki 6 mois biso tant de tika na kinto mekano libaya na biso tant meka libaya na vis-à-vis zakari baba so témoin to meki libaya et puis yem ta pesa biso idée wana vis-à-vis bon mekano mpe bino moko to meki bino moko to za nouvelle image nan to komi ki binda ko été parce que ki binda ko eza danse tant danse wana to zo binda na wenge ba tout ba ko mo mesana tant wenge ke mikili to tche libaya to moni plein na vis-à-vis to tche deuxième samedi to moni plein na vis-à-vis to comprendre que zakana ngo pe biso. Un temps, le roi de Banda Robet dans les Kundel Pain chez Honorable Chicho Lembe, roi sacre, la Pessi Umbo Tebele, Yenim de Pessa chez Debobet Taraché Bisson dans les Kundel Pain, na bloc Wana. Des succès à danse, tellement les Karamakasi, et l'ongol n'a combo orchestre, et comme qui bindako, l'orchestre. Wana maison mère et Kabouani qui bindako déjà motoisa. Ba mun pe to kanga bango enta selba makamna ngwa kabwana na bakabwani we accompagner de France wa petit na bakibinda ko fi pa la France wa petit na bakibinda pourquoi to si sa gaz wana parce que bazana succès makasi to casser bango bika musique kale la rabona c'est pe kutu na moment où ba mo comprendre moi mi c'est ba jeune bazo bima na mun ba petit na rebele bazo bima ba Fabrigaz ba bina fili ba petit na ba vie na ngai mo pao we ranson jibin piana nyokalongo waze quoi na pesi merci
pour fongoli bango mitema pour na moni ba petit lelo ba jeune bazo bima na bango zo ça na ngolo donc na mukwa bongo waze kwa pa ndo kasser ba oui iye aza na musique aza petit nanga ve nanga waze kwa na ndula be na petit frère propre musique azo ye kwa na age aza ne mbia kaza ne mukolo mais na musique aza mona mukie na ngai parce que ya bani musique na ye kaka biso ba kibinda ko to ko mosila succès ko mosila iye aye ko bima na habité artiste Bijou Mulolo ayemba yemba langa nzembo na habité ko sa mo vocal mo sepelisa mère Nermine bo to motema puma full puma lever puma full la kolo ba yoji na kati ya Evre France ba yo kata mo vo mo kala makasi puma full na lelo ma befe na ngai kolo yoji kolo ya mamoto kasi yene kasi moni jibala ndi ba sentiment na répondre ba puma wana te vi on jeté total na internet ma ya mamoto don asaka na raté mais na ça na ba référence car banze monyo so mutayebi kibinda ko yeba neti nzembo ezalaki phare na kibinda nkoto yeba ki ngo zambo shila net ndo yimba dodiza kwani okangela nga elongi oshina mina kolanga dodia ye amboshila ne papa ye oyo mina lopa papa wana ngana ki botika ngana lela bolingo nanga ya bomwana botika ngana lela ye botika ngana lela basalidere mama botika ngana lela keliguntere nanga ye botika ngana lela pela zina neli bomei nzambe abatela neli bomei azalaka pena membre na ngai vraiment azalaka soda na ngai abundaka trop ba ya sainte mwana ngani na bosani bango te ba dekos mukoko wana pena camarade na nga tobela bango mpona bamisiki te bemiso camarade na ngai dekos mukoko donc na ndenge tina ipupa bazalaki baboti babana donc nga nazalaka témoin na bango vraiment tina oyo yana masala nga fali pupa donc des cosses mukoko ye penanti lelo ba bébé ya mashita ba alpha mukua ba charling bando donc ba se belé na poto wana bazela ranga mukolo ya ba mona ba se belé pena songo bana poto ba sala mission ya zaiba lobela penga esala ngabe ba ngana lobela pe bango quoi vraiment mais sonogi ba chama voye bi maseke mena kakola zaida na ba keto mwa munge muto ningo ya ba longolanga pembena yangiama oui ngai tango nazo travailler na maison mère na tikala ko wana na banga nzambe na tikala ko mata podium te na nduli na répétition ya public na mataka ka jour na kenaka test jour na kenaka test naza le seul musicien oyo na maison mère oyo bandimaka test na nga na sens nini viens nga wasenga kimpuni malika kufa nzamba batela wasenga zalaka pire wera wasenga bisinga petit na ngai yo embaka danger mais au moins na wenge ba test ndenge salama ezala nzembo moko boye wera linga mingi yo yaki na test na nzembo ya wenge moko te nga na ke test na beta bango pour comprendre na ebit wera azala nzembo moko boye linga mingi mais wera pe na yemba ngo to te mais ba linga ngo pe to ezala nzembo surprise kapangala mokili monde ya surprise mama ngai na ebaki te baninga na komisa bandeko nde banguna nanga batielanga mitamu nzela nyonso baluka vi na ngai ebeba likambo kokana esimbaka te toujours nzambe akosukisa o siko wasenga bisanga soko beti bor wana beti yango bien okamo yo mona maison mais tant na kendanga na senga bor wana et puis na test na orchestre et arrêter ba massa ba o chao poids oba tiko sa tese yomo menga tese na nga wana soko tuni be melia o tuni ba masa oyo ba kongo na ki maka pena ponga landela ka ngam na ngo te vraiment mais nziba nzembo wana tango na baningo tango koti peto tikala mokitikali soucier bango tube melia mata podium ba ko accompagner ça veut dire j'ai bien chanté donc c'est pour cela mon a dit oh faut chaka parce que tout le monde a convaincre biso na nyonso. Et puis à Touni, à Sissi, à Bibis. Et puis dans les seules missions, à Memang, à Chipoi, na maison mère. Et puis quand bango moko ici, ah na wenge, batombola ka mutute karawera. Bakumisa ka mutute karawera. Dans moi qui to de romaro ko déjà bon. Et puis tozo ke ne rap ya wenge kakola ebisanga lokola zaka chef. Fona rozoe na parler na mbinza, to ke na ne rap nzela moko. Ngana ebika ke na otambola na mokonzi, on peut e simba nango. OK ba ministre bazo nyonga.
on comprend. Ah mais ndeni mulolongo amune wa kibinda na bango azo yaka ba wengi ba retard ba nini biso yaka 10h bon ba yaka 11h 12h na kakol ba mo ba ba kakol ezati ok kakol pe na simane azo bomanenga omoni mutango mo bazaka mutuma kasi ba misam kibinda ba mona kaneti ba komaka danger on peut tanenga yaka rep munanga ok ye moko pananga azo ebisanga ke tokenda kana yo pokuna mutakolo bazati de loko ngana lungola wengi yangwana bayebi bangwana nyonso ba héritier ba cappuccino ba petit robino bango tu ba mona bayebi ngana bayebi pe bakomaka motema mabe makasi pona ngai ba mona ke jo akomaka aza banzembo ne belé puis bango ba ça déjà combo il a une belle voix voilà c'était ça. En tout cas, merci beaucoup, Michel Kende Longo Longo. Wana na bosente le tonton Ben Olondo, babi Nzambe ya Soudaf, Mikola Zana Kin déjà na biso na bosente. Dieu merci le Kende na mère boss et belle vie qui cite depuis Amérique, Roumela na yo. Star na habité. Pour et lors mutunyo suna mukira na moi bato ya lingaka. Na ndenge ya ndule, ozana mutu oyo sepelaka na ye. Moi 4 personnes. Wana kutato lo bagiti ya ngalo bango fa. Premièrement, ngana za mwana ya papa Simaro Lutumba. Merci. Maman Kelani tozali na ndako na souvent na minute on a parlé na e. Et en plus muto ngai na yokana mpona koma musicien ezara mpona no vanda pa papa Simaro. Les faits bango ba répéter ba nini ngai vraiment talaka na kibinda ba benga nga Lutumba Simaro parce que na komara ba texte na ngeza rapina na ba voix texte mo eza normal on cité ba mo ba loyembo to vieux Lutumba to lo bani dictionnaire et musique congolais nyos no yemba donc no yemba ko obo yebi yebiti no yemba ko ya moi makasi pour comprendre que nazala penza neti nakozela kaka ata na mbula ekoya mama na yo alingaki abalisa yo yo pe omipesi maloba ya bafamille na yo po ekuna na bambongo po yakola na poto webi nze bongo kamikaze chéri kamikaze nebebele nebi ba maso ekona na loseba ebeti chéri okendeke malamu mbole o elaka yo komelaka nga soki ozongi banzembo ezebele banzembo eza kwa nzambe nini osalinga bwe o seigneur nini osalinga bwe emisaka lokombe presque banzembo nyonso ya vie wana nga na yebi mususu koto boyeba ye zela nakanisa ngo zela mama bolingo yango ekoyaka te o tika na mai na miso na bombeli yo ba souvenir zonga ya kasherie na tikala maboko pamba utanga ina ya wana mokili nasalaka na motema pembe ozo comprendre la troisième nani na ro na sepelaka la banzembo na ye makasi troisième ezana ngamoko troisième ezanga moko ngamona mi sepelaka pe ngamoko quatrième na ndenge ya bakitambo na fula vie na ngai shiga Costa Rica na petit na bango watikala combattant na bango petit na ngai basa leader yimta koma mkolo ya swede wana vraiment tellement zaleki na ngai ya parler wana na kumisaka ye ngo panza nga boy talaka na ndimi bashiga po ya zalaki nga na kamwe c'est même na oncle tonton oncle Georgie Mbaki depuis Paris na maman Brigitte Massou maman BP maman sociale et ça bon parce que citer 4 personnes entre temps ba vu no ba wera baza ba Kofi baza ba JB ba pourquoi pas tant pe bango oui bango na tanga bango tepo nazalaka bazalaka na rêve nangati bazalaka na rêve nangati po so lobi nanga wera son ti ya sala musique ngape na sa musique nazaki mwana muke ba collègue ke nanga ba collègue nanga ba collègue pe na ba yebi pe ke mpetu wana bijou mulolo azolo bake ya solo ba jibe bango bazo tanga na IEC ngana na 6e na académie de beaux-arts wana wera na jibe tanga na IEC oui ngana zo tanga na académie de beaux-arts to tozala ka ba même nzela mais bango azaka moi plus âgé que moi baza ba collègue nangai ba collègue nanga pe na mukulu collègue nanga je te salue Weranson ambassade la paix na salut Kofi Olomide via Barankine na salut pena wa ba citation les ya bandenge mo ya libanga mo bobani na ebite revient na mo pa pour yo ka efatsa makia lu la petit ba problème mo kangisa te ya kangisa ngati
akangisa nga te parce que nalobi kombo nalobi te ke Kofi aza moyibi Kofi asa nabi ke Kofi vie wana tiaka ba musicien ba trouble il y a danger et puis na souhaita te vie ara luka biso tozobeta na quand toza au grand complet na ba dudu tozobeta na boîte moko boy na ba 97 boîte moko ezaka na ville na bosani kombo nango vie yaka wana abenga ngai na dudu te petit nanga ngana ko naza na posa na zwa bino kese mobimba beaucoup na quartier la te mais vous en avez qui binda ko mais beaucoup na quartier la te et là on a besoin de solo mamba fali na beto ma solo na fali ndenge ya baluka ki poto sala na orchestre on tout sala bango lo ko mo boye pour na ki binda ba ngaba sauvegarde parce que ba ngati bunga ka ndenge wana pona motema ya mabe ya ba orchestre mususu fali alingaka aider biso mwa ndambo mais za moko na biso boya ka makambo wana dudu nde décourager ka masa na biso fali pourquoi boya ton Kofi a proposé bino boya to boya parce que tant on a succès ma catholique ka bango na succès to yo sani ya mona ngi faya quatre bino succès monter suko bino bolingo kende après Mobutu régime Mobutu ekoi bozindi so bozay pa ne tombe so monter bongo boza toujours mais eloko mona ebisao masa na matador ko sila na musique ya la raté musique et sila raté ko vanda pe pendant 20 ans mais ko bisaka plus moko boye boaki bat ba reconnaître au cas parce que le roi ba yebaka no ko boaki lisusu et le repète au sala la ba parler en le ngana on sala disque na nga 10 chansons malembe le roi na yebi calcul na bango pe na yebi ba texte na bango ngana za texte na ngai texte na ngai ekozara différent na ba texte na bango parce que ba yo kongo parce que mulolo te ba yebaki mulolo déjà banda kala masa tala niveau et en plus naza le seul musicien na 1994 Shabani Record azara producteur naza musicien liboso ya jeune ya mwana muke ayembaka na papa Wendo Kolosoi wana nanu kabila ye na eti yemba nzembo moko boye yemta bandaka ngo Shabani Record yaka kotalanga motema mozoki ya ayo leria rulango yakaro koleo mama wana vila biso Wendo tuyembaka nzimo wana nganaye malgré Shabani Record na yebi ba idée na te soki pe bor abombaka ubi abimisaka potoka studio non ça na meko na limité studio ezikaka tuyembaka te soki pe ba œuvre ezikaka mais na ça mission liboso ona mona ba yembi franc congolais ba yembi to kufa pona Congo ba beti ba tolo ngana yemba na Wendo ngana yemba na Wendo na 1994 kabila ye na 1997 na 94 lisolo te que musée moko ozala vous comprenez donc Wendo kutu bana boulé ça viana kutu comme un exemple bata ba Wendo bato kala no bien bata ba Wendo mais ce que ngam na la musaka Wendo mtaliboso oui na force ya Shabani Record parce que la producteur na biso sikoyo tango tala na TV omoni ba jeune talent oyo ba jeune dans mako ba jeune frère na bino ba osamo ba succès ba bina filé banane to botala bango ba omona ni jeune oyo na lokona biso ndeti jeune oyo do remarque non oyo la jara lokona bino tongo bande ko réunir à l'époque ne Fali d'abord Fali mtali boso oyo yaki pena yugo changer pena makamna wa mikolo na ba quartier la ba wenge ba nini aya yena mwa kibinda na kati utala bilon zabara to bina d'accord zabara to bina ozo comprendre raton hein mon keke yango métronome ozo comprendre Fali mtaki na biloko wana ninga ba jeune ente comme ba jeune tu ba komika fa beta mambonda na kati parce que mbonda ne comme wa vision oboni ba vision so mabele lisi ba yaki bayena kimbonda na bango via zalaka na yema yeba na kati ya zalaka pe musique ne tango siko ba swede o abiso ba gitambo ko panzana ba gibinde comme ko panzana viona pe ba abimi on peut tala via bimi na kibupaka vous comprenez c'est que utaki ni moi kala mais chance zalaka ti eza ndenge moko makambo na betelio do bat ba wana soki lelo beti folklore te na musique na yo wana nga na assurer pe bango ba musicien ba landanga ba masa nanga ba collègue nanga soko beti mbonda te na musique na yo obi masa nanga yo nani Lacoste ok biloko ne azo beta ne ba disque ne bo fingara iba nze monde zo simba te mais so akena minuka buduku to ko ningana ozo comprendre biloko matador obinisa lelo ozo comprendre monenga zo simba na biloko le ba ekomika Lacoste ya rataka te na ba générique point
pour comprendre qui source ya musique ya Congo ezana le folklore la musique ya mboka biso yaki nango pena to kotisa guitare to kotisi synthé to kotisi ba biloko to betaka na sima to moderniser yango ya moni banzembo na biso banzembo na tangeli ka kola yembi na ba wenge omoni bete onga ba style na biso azoli yango ba mbongo pele yango ba car ngana tambola makolo bana poto ngana tambola makolo donc on a qui les a bon sinira senti kangara senti biso ba jidoka senti ba jidoka kala ozalaka ba tenir ba sac à farine ba jidoka ba kala ba karateka kala mo sac à farine ke pas terre tongeli biso za bongo yako kemba nyama do za pena musicien opena libanga ezate ko balatinga tenir ba japonais tout le monde ba msuso ba tendu la tenir ba japonais ane be jidoka ti netinga na za jidoka. On comprend. Donc, il y a des gens qui ont tenir fort qui donc voilà la réponse. Okay, merci beaucoup. Comme nous sommes déjà dans Souka, là, je tiens à saluer Maman Mifi de Bundes de Colombe. Zambaba Maman la carte allemande, Maman Mifi de Bundes de Colombe. Et pourquoi pas la Maman Claudine Lagrasse depuis London. Maman Nathalie Siki. Maman Nathalie Siki, Babi, on t'appelle ça pour ça aux amis mineurs. Na kati ya London maman na Delia Deshi Muluba moi c'est kitoko la meilleure coiffeuse na kati ya London et pourquoi pas na maman qui namba lamba qui depuis Amérique Bolanda biso vraiment tout de suite là na pesi bembote na Noli Santos moto de moi pendant émission et longo na kuna go crise scolaire Jogo Eric Campbell Joana Jogo de Jogo Jogo Foulé Jogo Foulé yo ne boire pena que Jogo Foulé ça là bien donc Jogo Foulé ok, Jogo Fui azola nana Tony Zabara baza bene longo et longo na Jogo Medio vini le roi Manitou na kati ya Lubumbashi et pourquoi pas na Jonathan Matumona et David Boukassa mon de la fin na Yo Star na mon numéro de téléphone pour ba contacter la fin et l'oral bousseza numéro de téléphone parce que nga bat ba mona nga kala na ba média na betara souté parce que nous a concentré na makam na nga ba disque donc numéro na nga nani eza 240 plus 243 90 55 943 27 plus 243 90 55 943 27 ou un numéro personnel il y a Bijou Moulolo et en plus na pesa bambote na maman na biso na pesa aux des flat il y a Tony Zabara et moi na Suisse il y a solo à Tongo à Tozarane ya Kini ou des flat na place ngana lalaka place na sala rapé moi émission na ngai na pesa pe maman na biso maman mo bien maman nene azala rapé na flat na pesi susu Jogo Foulé mbote na pesi Kelly Gunter Manzaka ya betara sente pas à ma belle liste mais accompagné ngana banzembo na ngai na pesi Nancy Kuba na pesi Bouboul Kuba na pesi Nicole Tende Niki Dor wana grande sœur nanga Alain Tende Placide Tende donc bon na boki ba on peut la bango linga en musique te mais na boki ba on ka le point c'est ça on peut azaka na poto quoi voilà et en plus les solo mususu autre so no lobby ezali solo ya Fali na kibindankoi ezalaki na désordre mo bosalami fallait salaki la belle na pour abanda on a biso fallait yaka na copa bien il y a tout signé contrat il y a 2 ans bozana ba mouvement na bino meto betaka na bino album moko so na voyager tout voyager na bino et le roi na ngana revêtir en Doudou to benga Doudou Golaché Doudou Mabundi et puis ba ebingane na lobara bon azara muto ba complexité pour muto pas battre mati pourquoi kutana na yebisika bon to solaka bon so pour tenir ayo sura mlola lobara ni ka bon et moi mon nga muto ba kuti orete ba vérité ngalo wa Blaise Boula na wengi to banga na biso lorote. OK, merci beaucoup et là je tiens à saluer muto azaki na sima caméra ingénieur Francis Noble moteur ma maman Priscille Mukesi Noble tinina boka été parce que y a za héros dans l'ombre so nga ba mona nga na pote za pour na ingénieur maman Erli Chikeva na ebisio la patronne masolo oyo mon émission Hollanda oyo na ebisio mère ko boule numéro na te mère s'il te plaît donc attends-moi un franc au comprendre banzembo pour des alliés na ko sela mon pays banzembo belé a bien pour bino la mbonda bien bolela mbonda fort. Maman Chikeva, je te salue en passant. Merci beaucoup. Mais bossa numéro na ngate pour tant bien benga biso. Merci beaucoup na maman Mimi Chikeva depuis France et pourquoi pas na Fali Poupa Aigle Junior Mutokwa ba ve baza to so bon trop na ba WhatsApp jusqu'à Zano Star
Donc, vous avez terminé belé, vous s'abonner massivement à la chaîne Nabiso Early Chikeva Kimbangu TV. Vous retrouvez ma belle émission. Vraiment, vous s'abonner à l'émission. On a 5 bino parce que ça livre mon bimba ya la vérité. Si vous avez s'abonner à l'émission, vous avez la vérité. Pour que vous avez la carte, batama. Kosa bino bani ngana yebi ba vérité ba vie ebele ba musicien ebele o ba yebi ke nazala d'autant mususu abomaka mutu ngana zala mais mokile ba kate ngana yo yibisa nga bomaki mutu na yibisa ndenge ni yibaki musicien ndenge ni yibaki nzembo ndenge nga makam na nga yango wana bijou mulolo makamni za la vérité tala mon avis lutumba. Merci beaucoup, vous s'abonner vraiment si vraiment Mati Manza et Motema Nae Francis Daboussou. Pourquoi pas na Gradine Seka? Mère Bijou Makela, mère wana zoli ngati nanga mikili. Bijou Makela, maman Bijou Makela, maman Boboto, maman sociale. Merci. Okay, merci beaucoup, vous s'abonner vraiment si vraiment, ne zappez pas vraiment.